bon tobengaka koadopte te ezalaki ayiba mwana eye kosala ke conseiller yango ake na mboka li photo ake koyiba jeune garçon mwana moko ya seke ebele 5 ans 4 ans 3 ans ayibi mo bana bana kosakana conseiller yango ayebi na mboka wana anamoni mwana ataselaka bainquiétude wana na mboka kotolo oyo roi botaka tayitaki mwana azwi mwana na ye mpona hérité trône bien ayo préparé mwana mais bien kaza mwana koyiba mwana ya roi te mais le jour roi azosola ngo na conseiller na ye ye moko prince wana ayoki yango ntango ayoki yango dérangeaki ye azalaki vraiment inquiet abandi koluka kotuna papa na mama na ye bayebisa ye vrai père na ye biologique na mère mpe komona na okata ngo mbango boye po torepeta ngo tobakisa mama ye le mosusu royaume oyo na royaume eza te royaume différent mais liaison na bango makasi ezali par rapport ya prophète moko prophète wana akendaka sango malamu kotolo akendaka pe sango malamu kotolo prophète wana moto akolakisa mwana princesse wana ke ezalaki mwana ya roi efille oyo ezali nanga efille ozali princesse alakisa mpona na bandeko olukola bongo ye mpe moto akosala liaison entre princesse oyo bakutana na mwana wana mpo babala oke nango bongo eza mwa compréhension omona bango nango jamie malamu kotia na roi wana roi prince princesse nani ezali bien mais compte tenu na barole mosusu ozala compte tenu ya casting eza na obligation ba age obligation ba age jamais nga na rejouer princesse et prince esi bati déjà on a reçu la pression par rapport à âge, il y a masse, il y a aspect physique na yo on va mettre le jouer rôle wana mais par rapport à ça au niveau de yomo ko jouer en gros voilà il faut répéter tout ça c'est là on va pas bon juste pas là bayaka badi Manuel ni sotozo la tozo la muka nazomona bokondi na ngai ezokenda kokufa oyote ndenge nazali awa ti lelo nanu napesi royaume na ngai remplaça te oyo lelo soki ngai nakufi akoki kozwa bokonzi oyo ya mboka oyebi susi na ngai oyebi pasi na ngai oyebi inquiétude na ngai mais ozolobeli eloko te mosala na oyo ya conseiller pembe na ngai eza ya nini wana nayebi te soki opesi ngai maloba nasi napesaki yo mokonzi na ngai ndenge toza na kati ya mboka oyo je suis parmi baconseiller oyo otia bango na première position parce que si je me rappelle bien mon roi ngai naza descendant ya l'un de tes grands conseillers ntango papa na biso atikaki mokili oyo nde alobaki na yo ozwa ngai yango omoni ke non parmi baconseiller nyonso ngai naza nakoloba le plus jeune mais nabwanya oyo papa nanga tikela ngai nakoki mpe komibimisa liboso te epa bato ya mayele misusu bazali wana mpo bango baza mikolo baza na koti oyo yango naselaka mingi soki kopesa oyo eza mayele alors ozali conseiller oyo batokaka plus na kati ya royaume na ngai yango nalobi na yo inquiétude na ngoni eloko nini okoki kosala mpona royaume na ngai yo royauté na ngai ezala beunge wana ngai na minute eloko kosala eza te à moins que ondima proposition oyo ngai ndenge balobaka la deux comme conseil oyo bakoko na biso barevele nga na moto à moins que ondima yango parce que issu de secours mosusu eza te kalongo ntango nano olobi te eza eloko na kobima te il faut oyebisa ngai likambo nini oyo bakoko balobi nio na butu na mboka oyo ya ngambo bana bazalaka ebele bilenge basi mpe babotaka kilikili nalingi naloba boye mpo nazala direct tokoki kosicharge tosorganize tokende na mboka oyo ya ngambo oyo komsa tozwa mwana moko aigle ya mobali atiens
Johnny! Johnny! Johnny, on a été. On est bien été. Johnny! 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 Merci, ça passe. Qu'est-ce qu'il faut? opesa nga suite moko te naye bate pourquoi makambo natinda kosala il faut opesa nga suite nango ingénieur comment yo mwa mobali momi ozaka makambo kolembalemba boye nde elo nayaki de façon que nona expliqué so nabengaki yo tolinga koexplike nga te donc banda ozela nga nabenga yo po explike nga koyebisengaki nona kende otikana biloko epa maman Clémentine. Après, lorsque je vais rentrer, il a fait sa situation. C'est encore plus simple que ça. On a battu zéro la mouka. Et les canines malam. Mais la dame a dit que c'est la tine a fait à moi. C'est la tine a fait à moi. Tine a fait à moi. Moi, oui, auto les calobins, que la tine a fait à moi. Fait à moi, les qui sont au soutien fin du mois. Après, les matanga, Azena matanga, et moi, les salles qui étaient ça passe. Chancelvi! Chancelvi! Maman! On dit maman, faut na ganga vraiment. Nous, Chancelvi. Si on a béni, maman, il faut y aller à la mort. C'est que nous avons ganga, Chancelvi. On l'a béni d'ailleurs, on a tiré. On a dit que nous avons fait. Siko makamunda sikelaka penza nde yango Chancelvi. Depuis na ebisa ki olambela nga biloko donc osilisa te loko te. Hein? Nazo tuna yo na ganga te nazo tuna na malembe. Ti siko ta non si so lamba te. Na nisi se mesika maman ko Isante Chancelvi. Chancelvi luka nini na vina nga? Olukaka nini nazo tuna yo? Chancelvi, où est-ce que vous pouvez Té Junior, na boyi. Na tinda ki alambela biloko depuis 10 heures. Siko tu komi 13 heures. Ça va dire na moko ko na basali. Alina ti ngo wapi? Wana ni défendre yé. Junior. Chancelvi. Longwa na misu. Na bilongwa na misu na ngana mona ote. Au moins na vani boy na compter tina 10 yaka ko servir nga biloko na lia soko yeli nga biloko anti Chancelvi o nga na salo na memelo ngamu na kata ndako oso mona ba biloko ngo tamu na lobaka o nga na lobaka c'est ça azana mpe mona moke kwa sala lo mona moke nga na eba ko na age ni ngama ilo na eba olama na age ni po lelo o ya ko kosa musala na ndako te. Il faut intervenir. Elle t'a expliqué que nous assis sabasani après à observer on a servi on a mako kwa tayo. Na moso zo contrôler ngana ndako pona mwana ko swa kama be na ebisu. Oko swa nga penza mabe. Wada na lo. Franck. Donc là ça bien problème. Oh mwana lekela. Nazadi kuyeba. Je connais comment ça choque. Zongisa makamisi na yo. Otala que non dikambwese leki. Oui. Petit à petit. Ndenge balobaka na français l'oiseau fait sonner. C'est que petit à petit tu te consoles. Attends oyo toza koleka na yo awo. Oza ko se consoler ozo oublier yango. Soa makasi. Zadi kuyoka. Ezate mikolo nyonso ezala kaka zang. Zongisa makanisi ya bomoto zang. To. Les a bien été. Vous avez dit que vous avez
ezwita embele mwana moso nalekaki na nzela oyeba telike wana mwana ngai ezwita embele eza mpasi ata nazobosana me nazokoka te mpasa 9 mwana okokomona ngai omona ngai nakokoka te nabosana ka mwana bo nazokomprendre yo mwana eza bumama nde ezali kosala yo ozali koyoka mais luka okosana mabota eza nanu na libumu oyo okobota mosusu ozali koyoka okobota mosusu mwana mosusu eye nanu te ye nazalaki aza lisusu te Coupé. Oui. Bilamba nanga nyonso mama eza salté. Mama luka solution te yo moko. To la muki na tongo dranga monana na tanti. Nende ba longolaka. Ngabe ko na nana. Action. Ala muki na tongo atambeto pa mama abonsa te. Hein? Asala ki loko te maman pourquoi? Ngana tandela yembetu na sela ki nyonso franchement luka solution. J'en ai assez. Yo salade. Vous voyez que boy, banatongo ozolo beloko te, qu'est-ce qui ne va pas ma chérie? Parce qu'il a ça mal à l'aise quand mal à l'aise. On me zalo na place na matali. Au moins tu kenda poser ça. Quand tu as chambre la biso mona ke drapeau ba bondisité. C'est comme ça la nana ni na katanda ko. Franchement maman na komo lemba. Musala na ni na katanda ko. Na komo lemba ba restaurant. Na katanda ko alamba ka biloko mungu ayiko kite. Coupé. Yo zawana. Soko lobi déjà que nana asala ka musala. Mais yo ndo ndimaka musala na yete parce que maman bino anteta yo sala ka musala te. Oza pe ba jara ba fille oyo, au monde ozolo ba wana, et la passe pose à la capricieuse parce que ozolo ba un peu vite. Maman, na trouvé moko, dra, oza passe. Faut le ba oza la poser parce que yo dit que ba sala la bonne nyonso, yo de reine. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais tout le problème nini? Oui, là il jusqu'à pour comprendre que nous sommes bien. D'accord, comme ça le cas. On tourne pour et à mon côté il y a ça là, à ça va avoir ça là, c'est une chose ça. Il y a même pas de mouton et pas moi maman. Et c'est là ça mon métier. Il y a là ça me fait. Tout ça me semble pas à l'inviter. Ensuite là moi comme si la pousse na yé sur ça là. Moi jamais assez. Tu comprends? On est dans la ensuite, on a même fait la salle de Coupé. Marché. Nous ne pas du bon. Hein? Marché. Vous êtes là? Oui, il a eu ma fille. Nous avons un gars où la vie on va venir ça là. Parce que nous sommes les caca de la pour les inquiéter. Nana na on lamba no ba bilamba nanga aonika bien te so moni bilamba nanga nda sukulu ba atatuka na mwenda bisa tanti comment ça nana na biso mume nana mal à l'aise nana maman maman Lucas Soso jamais c'est parce qu'elle a levé les gens ma camion sur les gars nana et bati banda mkoloni nana na kata ndako yo Rachel banda déclarer azolia sous bien te bilamba na eso kama sous tesco yebisanga pona na sa msala wana
nazotuna yo bakoseli yo te owanga ofesi mpe miso lokola motu oloba eso nzoko okufa Rachel, il y a même le bien de. Maman. Explication nini olingo opesanga owangana lobasoke Rachel akosi bien de. Maman, Rachel akosi no mona niki na. ngai nakosi te nofungula miso mpo mondo ngai nala nakosi yo Rachel tana bo nana nazotuna yo nana yo nde komo dirige biso na ndako ozobanga te mokomosu na omemelo nkambu na mboka oyo bakokanga nga mokono oyoka so Rachel adeklare loko na ndako yosala mosala bila kati na mbeto uti okomisaka sikoti mpo oyokai na oloba yo noki obeti kobenganga te na boyi yo telinga mai auti kotoka mai aye na dekonti nyonso aki na sikolo bilamba na baloki wana walata bakotaka mai totokela mai nyonso ka bilamba na kende kotoka mai kende kotokele mai epi bilamba na kuta odea na nsima ya osokola moto azoyoka nzoto bien te kosokola bilamba te osala eloo moko te bima bande po eteli te na oloba sala da papa bimaka deja ntango na oloba bimaka da kotalanga te ala mali namambisa mai bilamba ko bien mungu ekoka kitoko makemba so eza te kende koluka makemba place ezalaka sombela biso makemba ya kalamba en tout cas osepeli makasi oyei malamu place na biso Bon ngai reine ngai en tout cas félicitations pour mwana na biso oyo ye prince na biso en tout cas tosepeli vraiment makasi ntango toyokaki yango tolobaki te ezalaka kaka boye akoya vacance ekonsome eza kosalama te mais lokola pena ye boye en tout cas prince na ngai etikali kaka mwa makambo misusu mike mike mpo biso tosalela kaka mibeko yango ntango mokonzi akozala na posa na biso tokosolola yango mpo ngonga vraiment ya kozela lisusu eza te il faut tokende mbala moko selon barite ya mboka na biso mpona yo moko oyebi makambo wana entuka nayebi te soki okoki koloba nini mpona wana mpo tozalaki vraiment kozela moment oyo makasi marraine en tout cas bolembisi mais ifale toloba yango mpo esengeli bongo par rapport ya mibeko ya mboka na biso prince na ngai namoni oza mosika na ngai ozwana esika ovanda naza lisola koswala yo il fait chaud prince na ngai depo oyi oso osali mikolo ana kati ya village nga na kosenga opona mwasi ya kobala na kanisi ma reine na koloba boye baconseiller nayoki soki nasalaki nyonso mpona mwana na ngai akende koyekola na libanda ezalaki parce que soki lelo ngai naza na trône te ye atambusa mboka oyo lolenge kaka ngai to bakoko nde batambusaki te donc asangisa boyebi ya bisika ebele e ndenge azongi lelo oyo 25 ans d'âge ezali vraiment malamu mingi mpona ngai nayoki mpe likambo mama na ye auti koloba il faut abala mais fils condition na ngai na kopesa yo lokola papa na yo mpe lokola roi ya mboka oyo ezali ete okobala mokobala na mboka oyo il faut koluka mwasi na mboka oyo ya ngambo mboka ya lifoto mpe mwasi wana azala mwasi ya pamba te fo azala mwana ya moko wana nde ekokita na troni na nga na esengo mingi nakanisi na yoki posa na bino e mwana oyo ti libanda na kasi ntango bomoni avandaki awa alobaki molungi ezali
il faut azwa mwa mopepe na kotika prince azwa mopepe ça va prince na ngai omoni déjà liziba ya kumu oleki déjà na liziba kuna liziba mai ziba c'est quoi? mais namoni tozala kosala kozomika lisusu ayeba mboka malamu C'est ça. tozomema ye nakanisi prince nango sosoli malamu Parce que vous déplacez là comme ça, comme sur le village, nous on il y a pas marché. lokwa bokotambusa ye alobi akozwa mwasi na mboka oyo c'est ça condition na ngai atambola amona banyama amona bilenge me moto te apusana pembeni lolenge mozali kotambwisa ngai oye bolobolo okitisi bango na mama na ye atitaki mwana mokili ya poto atanga mpona kobakisa boyebi mpona kofungola connaissance to mpe boyebi na ye na oyo etali mboka na biso et donc ça fait 25 ans mwana azongi nakanisi ekomi ntango na ye amilengela mpona kozwa motu oyo esengeli avanda na ye olonga na yango wana na likanisi na ngai na mama na ye wana olobaki ete mwana na ngai akobala me na mboka oyo te esengeli prince bakosunga yo na bakonseye na ngai okende koluka mwasi na mboka lifotongo oyo eza na ngambo me na mboka wana ya ngambo akozwa mwasi ya pambapamba te esengeli kozwela ngai mwana mpe ya mokonzi na kati ya lifotongo. C'est mon, ça là, c'est mon village. Je peux aussi choisir la femme que j'ai ici dans mon village. Vous voulez que ça fasse un signe, c'est mon fils. Moi, je suis là. FM naganga yo pano bakonseye na ngai na souvenir ya papa na yo akufa na moto makasi na kozanga koyoka mpe kolanda kuti oyo papa na ngai azalaki mokonzi soki kolingo okufa ndeka kaka bongo antuka liwa na yo okokufa me moto na yo ekozala kolingama na basigarete parce que il faut koyeba mwana na biso deja ye tobandi ya kobongisa bacoopérative ya makambo nyonso boni wana ngai aza kaka na kimia te sikoyo nazososola te ya mokonzi na ngai conseiller nazoyoka yo nakanisi papa na ngai avant kufa alobaki na ngai ntango bozo remplace nga na trône na kati ya baroi na kati ya baconseiller na yo nazwa na yo na kati yango wana mokonzi bozali motu oyo oyebi basekret ya mboka oyo nyonso soki ngai nandimaki kosala na yo likambo mpo nayebi ete oza na basekret ebele oyo obomba ezali bon me ndenge nini ngai nakoki kotinda yo mission après mikolo nayoka bato bazoloba ete prince azalaka mwana ya roi te kota ote alobi te wana ngai boni oza kaka kotokomitomisa nyonso tozosalela tozolandela kaka mobeko oyo ekomama uta kala banda tata na yo tata ya tata na yo tata ya tata na yo ezalaka kaka bongo
sikoyo nini sikoyo ezotongiso makasi makasi mponga mpe naza na makambo mpe ezotongisa ngai me maloba nini ezobana mokonzi action mokonzi na ngai nabandi moto eleki malamu ngai mpe nalamukaki na ntongo lokola bomesano esengaka il faut naya comme ça nayeba badirective oyo kosopesa ngai mpo nayeba ndenge tokomemela mboka oyo yango mpe omoni présence na ngai mosala nakanisi nasepeli ya liboso ya mibale badirectif ezali awa ezali kaka ke presse mpona libala na ye réussir eza plus na confiance na yo eza plus na confiance na yo e koyeba ndenge nini tokoki kosala parce que ezali libala ya prince oyo ezali mwana na ngai makambo nyonso nalobaki na bino nakanisi mosali yango ndenge esengeli makambo nyonso esalami ndenge kaka olobaki mais kasi mwa makambo mosusu mpe ezali ezotongisa ngai nini mokonzi nango oyebi ndenge oyo moko olobaki soki otia ngai pembeni na yo naza parmi bato ya bwania oyo ndenge papa na ngai azalaka ntango akufi ngai nde moto na remplacaki yango naza awa mpe naza moto nao de confiance mais likambo ezotongisa nga mokonzi nange ezali moko lelo nalamuki me kasi bakoko mpe batalisi nga makambo mikolo eleki bambula eleki baposo eleki toza bato tolosana kasi bazwi bainterpele ngai mpo bebisi nga peke naya natuna motuna oyo mokonzi na ngai mpo na nini ozotelemela kaka ke prince abala kaka mwana mwasi ya mboka mosusu kasi ya mboka yango likambo bakoko batongisi yo to ezali likambo oyo yo moko bitungisami na yango mokonzi na ngai soko limbisa ngai mpo na kati ya maloba soko yanoli ngai mpe nakokoba na silence tout action ezali action nayeba ezali makanisi na yo ubi ezali bakoko moto batungisi mokonzi na ngai mpo naloba kosolo ezali ngai moko yango eza kotungisa ngai mpo nayebi na mibeko na biso elobami ke mwana oyo azali lokola ya yo ya mboka oyo esengeli kaka abala kaka wana mokonzi na ngai mpo na nini te ebele ya bilenge basi oyo baza na mboka oyo omoni ata moko te po biso mo tozali eza mosala na biso kasi yo otelemeli kaka prince abala kaka elenge ya mboka mosusu bon nayoki yo nakanisi oyo ndeko bosani soki na boyi prince abala elenge ya mboka oyo eza simple parce que prince aza makila na nga te obosani moto akoki kohérite trône il faut azala makila na ngai allô ouais sûr ok je vais me répéter là ok ndenge nalobaki mokonzi libole wana na zongisi bango déjà na coupé ndenge nalobaki mokonzi prince na ngai iboni libole wana na tiaki bango déjà elongo mpona action mpo na ngai nasepeli lisusu komona o na ntongo ndenge lokola bomisano na ntongo nayaka ndenge oyo oyebisaka ngai nayaka namoni oyo mpe na santa malamu nasepeli nyonso oyo otindaki ngai tosala lobi mpona baorganisation nyonso makambo nyonso ezoleka kitoko yango nayaki lisusu ndenge nayeka na ntongo boye namitongisami na mwa eloko moko yango nalingaki vraiment nayeba
ya boete makambo nyonso esila mpe toprocédé na mariage ndenge coutume esengi yango ndenge nini bamokonzi na ngai mpona nini ebele ya basi ya kitoko na mboka oyo bazali kasi yo otelemeli kaka keno prince na biso akende kozwa elenge mwasi na mboka mosusu pesanga na meyano na esika wana tuna otuninga yango wana oyebi très bien origine ya prince aza makila na nga biologique prince na lokote koloko akoki jamais kozwa elenge mwasi ya mboka oyo prince ife tokende ponele mwasi ya mboka ya lifoto liloba malebe maintenant et puis mpona bantaba ya mariage eza déjà mbote principal yango wana mpona bataba déjà ezali bangombe mine ozwi yango déjà et puis nayebi te mokonzi soki nakoki kokende et puis bambolombolo oyo totindaki bakekozwa biloko ya nyonso Prince apparemment bino makambo tosolo ya oyeki te elenge mwasi na katikati ya zambo ozolela po yebisanga likambo Bianca Nana yo prophète oh Nana okuti abai na kweba malketaka ye bani swa dimi na ndaku ngade na Bianca na mboka na uvandiwe na village wa nani foto bongo na katikati ya zambo ozolela pwani onyokolanga makasi onyokola yo koma mama nona mama elo bongo yo kombona biso Nana, maman Marie. Maman Marie. Mais alors on est marié. Marie. Mais comme on a pas de dire que direct on trouve un combo naï. On est gros pour nani. Hein? C'est ça n'est pas mon touti. Bon on y avait na pour ma famille, il faut pas combo naï. OK. OK né maman des shows. Pour maman des aïe, ils apprennent des bases. C'est maïlo ka maman na été. Il y a pas ka maman ne maïlo. Ngana kozoye bien tango tanga nana et puis il est comme na bango comme na ye na osimba c'est bon pardon ite ko tuna ko mama te kombo te tuna ka koza mwana ya famille te auto na ye mama abotinga elenge mwasi oh na katikati za mbozo lela pole basoni okola yo obeta misala nyonso yo vandi wana na mboka bifoto ofandi ali fotonga nana nga azoni okola mama na ngai mama na azoni okola yo mama aboti azoni okola yo mama nokomoyena mama Marie mama Marie Mama Marie yebisanga papa na okomboye nani te yo yebisa ngai yebisa ngai nakoluka te nasoya papa na yo nasoya na mama na nga aza mosala nzambe papa na okomboye nani bongo yokombo nani nana efie mama Marie aza mama na yo mama azonyokola yo aza mama na yo
yo sa princesse ya mboka wana papa ono azalaki moto monene azalaki mokonzi monene na mboka wana ye nde efille abota kaka mwana moko ya mwasi yo kokozala boye ta yo oza princesse yo nde nana efille nga princesse nga nasepeli makasi na kuta elenga mwasi yoka ngai nana yoka ngai nga aza mosala nzambe nakokokosa wana nga nayebi mama no malamu mama ono akufa na mpasi ya kobota aboti yo nde akufi nayebi histoire ya mboka no malamu za na kimia okolo okute na ngai nakoluka nasolola zala na kimia nayebi si yo makambo yo nde princesse ami fotonga yo nde princesse kimia na nzambe ezala na yo